Wapi mama bichi azosala mosala dans la vraie vie. Nazalaki invité mpona kozala host na événement ya Unbothered mpona deuxième édition na bango awa na Bruxelles. Lena yaki komaki nga, Lena azalaka na kati ya équipe na nga et nalinga mingi kotravailler na Lena parce que ata todéveloppa amitié aza toujours super professionnel. Tokendaki mpona look moko très simple et nalingaki yango makasi. Après Lotus ayaki, Lotus aza styliste nanga. Soki eloko moko nzambe apimelanga na vie eza sens ya mode na yebaka nanga kolata te ezala maquillage ezala soki mikolo kuna komona moi changement. Donc Lotus ayedaka nga aponelanga bilamba et puis ayelinga na meki et toponi ensemble. C'est que nalinga beaucoup na Lotus présence na na kati équipe nanga, c'est que elle me sort dans ma zone de confort quand on parle de mode parce que nga nazalaka na même style banda. Donc Lotus ayesakanga te bichilo tokomeka oyo lelo tokomeka oyo et bilambo kenga kutanzo kansanete kokokanga te kokoka forme ya nzoto nanga te. À la fin j'aime beaucoup et c'est que aussi j'aime beaucoup na kati équipe nanga et ça que donc bazaki baninga nanga nazaki na bango motuna kwa na ye mais ce qu'on a rassemblé biso nyonso elelo tokomana ti famille motuna élément na ye tozo ko se soutenir biso nyonso poto kende de l'avant et surtout que atako toza na amitié mais tozo zala très sérieux et très professionnel makambo tozo sala botala ane na bimaki ti grande dame na sepela ki vraiment na robango tala ye nazoki Uber parce que na ki presque na koma na retard na komi na koti mbangu na koti na kotaki déjà d'aba préparer qui scène déjà bakiti biloko nyonso et à chaque fois son amoni scène na lobaka mais eloko nini epusaki nga de dire oui en fait. Mais équipe na bango ezalaki super gentil, accueil ezalaki bien, bapesaki nga déjà papier, tout ce que je devais dire était déjà noté, je stressais. Donc événement ebandi, bandaki voix nanga ezalaki ko trembler, mais après je me suis lâchée. Le public était chaud, ça répondait à mes questions, ça rigolait avec mes blagues. Et c'est là que je me rends compte à quel point I love to be on stage. J'aime beaucoup animer le public, poser des questions, modérer. Et j'étais vraiment dans mon élément. Et je félicite aussi le groupe de Unbothered. Landing, en tout cas, Basalaki programme Oyo. C'était super intéressant. Tout le monde qui était venu participer à l'événement était super intéressant. Et je compte vraiment grandir dans ce domaine de host. So that was really amazing. Et après, comme yela kibisulo kaolia, nga nazwaki loso jollof rice avec des bananes plantains. Jollof rice, c'était vraiment très fort épicé. Na kokaka pe pilipilité. Manageuse nanga ya liaki kokaka vraiment pilipili. Et le soir, j'étais invitée à la fête na hôtel Hoxton par Quentin. Quentin, il travaille là-bas pour eux dans le PR, pour leur social media. Et voilà, c'était top d'être là. On a commencé vraiment tard, mais c'était top. Quentin, il m'attendait. Il était fier de me voir. Moi, danse de joie. He's really a vibe, this guy. C'est que Zaki Mouli, Zaki Makasi, on a filmé Zate, mais ambiance Zaki bien. Et là, c'était la fin. Voilà, Alain. Bisous.